Lembo mwasi kitoko mama likidi bakonzi balobi tonika maboko na savo likidi mama likidi Elino likidi ale mama likidi podo kaka ulunga ne États-Unis mama likidi jamba solo mutetela mama likidi ale mama likidi mama likidi. Eh, notre mort, ma vie, moi, congolais, moi, là. Dans moi, vous êtes là, Aza. Ale chamo sapi na lalu mama, ogoyo katengi tutu. Chamo sapi na lalu bebe, ogoyo kabilengi. Achamo sapi na lalu komani yase, ademri. Chers amis internet, na appel Sibino Mbote Bisika Bozali, Bozabon en direct. Il y a Flairmont HD, il y a des Boé, moi ça m'a défou à Zalaka, moi qu'on a Paris. Boébi que Paris ils a bougé, na l'actualité. Oyo et Uchigole, donc tout ça qui n'a arrivé à Kofi Olomide na Cindy Leker. Après tout le monde a Bitumba ya combattant na manko ya ba journaliste, tout le monde sous Kofi Parlement debout na ba combattant en Afrique du Sud. Et tout le monde héritier Watanabe a élibiso 25 musiciens à la territoire française. Donc ouais surtout là to sola on monte mais na sola on a Papi Volcan waza moka ba combattant non aligné, c'est ça? Non aligné, coordinateur général, il y a commission politique, il y a RCK Monde. Ah ok, donc il y a un Uchigoloba, donc ton sola on a vraiment, on appelle ça déjà. Bonsoir Papi Volcan. Bonsoir Dembo Wemo. Moi c'est Mandef. Bonne santé. Santé zanga ira no moninga. Na moni couleur vraiment. Mali la poto. Mali la poto solo là. Dega, ne moni pe yo monte couleur. Mali la poto pega. Ok, pour habiter donc voilà. Quels sont les besoins abonnés? Est-ce que qui combattent en ils ont la makasi to combattant ils ont volonté à moto ou ils ont un souci à mbokanae ndessenga comme combattant. Non mais congolais ni se doit déjà à combattant parce que marambo zo le kanamboka tant zo la malamute souffrance ya peuple maezate courenzate tant outi na rambo on peut namboka pour na kosunga bandeko ça fait partie à combat donc congolais ni se doit za na combattant. Congolais soit combattant. Bon ce qu'on ndenge ni et là on est les cas qui pour na ba combattant ba qui no beta journaliste dans hôtel na place Zalaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé que vous allez faire ras-le-bol. Ras-le-bol il y a makambo jo le kanamboka il faut tous ba kondiana pe ba se poser question pourquoi ba et comme matina niveau que ba simba ba on a banzoto mais bon. J'ai condamné l'acte dans mes émissions précédentes. Mais comme par hasard, namoni Christian Bosembe a comme boxeur. Tu as appelé la tout non? Namoni Bosembe a comme boxeur. Donc cette fois-ci ceux qui Bosembe na condamné accepté namoni a se préparé pe namoni a dobeta ma kofi. Tu as dobeta dia ma kofi donc c'est qu'on s'est préparé par conséquent. Non, c'est une façon web Sabino que cette fois-ci ceux qui naé bon mécanisme. Mais et là on est les cas qui donc éclaircir biso na bon ngana oui et là on est les cas qui ngana oui ba qui toi sala qui toi finga qui o esali ke bino bo silika boko matina niveau déjà sur Rolandi bo semena ba déclaration na Kinshasa ba précédente émission et belé sala ba nego ko critiquer diaspora ko finga diaspora mais et puis bo sembaza lelo symbole ya pouvoir ya Kinshasa. Donc, ceux qui va toucher, c'est une façon de retirer, sonner d'alarme pour battre baquer. Tout va mal au pays. Donc, voilà, on va toucher. Mais j'avais condamné l'acte Mende na Moni Bosembe. A remis au la boxe. Ça va, on a condamné pour Azalagi non judoka. Est-ce que actuellement sportif? Est-ce que actuellement n'inge salamiwana? Et j'ai des conséquences positives. N'a pas on a binoto et qui n'ont qu'à bon. Parce que la violence aussi est aboutissant de l'autre côté. Si on a condamné la violence, mais quelque part, il faut se poser la question pourquoi Bandegona va poser qu'il va acte. C'est suite, il y a mauvaise partage, il y a la richesse, il y a un cannabis, le peuple a se retrouvé, Nzalezali, Maezali, Kouren Zate, Social Zate, donc surtout, ils sont par terre. Donc, les gens sont en train de faire du surplace au pays, mais bon. Et ça, les Congolais, on peut battre na bolingo ya mboka wana OP bazo sala pe misala quand même ezo monana mais tokotonga mboka na kaka soto vendre autour d'une même table avec une proposition que j'ai toujours proposée
en tant que coordinateur général, il y a commission politique, il y a RCK Monde, j'ai toujours proposé qu'il y ait une commission de réconciliation et de vérité. Donc, tu vandi autour d'une même table, tu se réconcilier, tu le bani la vérité, pour tout tonga mboka et kende liboso. Oui. Bon, est-ce que vérité sur les plans politiques, oui que politique est dans moi Sandoumba, un moment où le boy même si est dans la vérité, mais un moment où mon a qui marambongo et politique est dans moi Sandoumba, mais avant ça la politique il faut dans la conviction. Oza apena mourir mboka, nanga na opeso kaka ndakisa ya modèle nangai quoi, parce que je suis un descendant de Lumumba et fier de l'être, et je suis sur les pas de Lumumba, mais et de l'autre côté je suis aussi kabaïdiste. Donc papa Paul Kabaïdi que j'ai sali en passant, azalai gouverneur il y a vu la Kinshasa, zalai propre salongo bano salema tous les samedis, bazo sala salongo na ba balabala na ba wenze ba salite wana. Et d'ailleurs, il y a des déchets, place où il y a poubelle. Donc, c'est un modèle pour moi. Et Patrice Emery Lumumba aussi, c'est un modèle pour moi. Donc, Patrice Emery Lumumba, Atikalaki stable, mais stable dans le combat. Azaki moi si Ndumbate. Mais pourquoi les gens que les politiques il faut à la moi si Ndumbate? Ce que moni mutu na politique, azo changer bakan. Par rapport à la négociation. Ce que moni mutu na politique, azo changer bakan, azo ça la politique qui libumba. Donc, Patrice Emery Lumumba salagi politique, il a changer bakanté. Maréchal Mobutu père yagi rosa la politique, tout le monde a place à changer. Il y a eu des opposants au EP basalagi politique, tout le monde a gagné batika lagi na banzela oya, qui opposition na bango bangalo lampandanji là, ba professeur Liao, ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bah Kiba Samaliba, bah Mbouankem, donc derrière tout ça, il y a toujours des négociations derrière. Mais oui, des négociations à la ranini pour retrouver bah compromis, pour retrouver bah corps. Oui, ça là qui tout le temps sambo gagner le bosso, mais toujours mon allélo, bah classe politique, toujours mon allélo, et ça bah classe politique ya kalaté. Et puis n'oublions pas une chose que na Congo on a toujours un héritage moro bako qu'on a bâti la gibiso bakulu on a bâti la gibiso et ça conférence nationale souveraine. Pour solution maramonyo surtout sur le Kanaka de Congo lelo, ceux qui tozongi kaka na conclusion et à conférence nationale souveraine. To bimana kat nyo surtout za na kat wala mais na ebitene to tervi de comment dirais-je qu'on s'éparpille, qu'on est gauche à droite, qu'on a bakor, mais alors que nous avons un héritage, oyo batuya boanya, batuya mayele, batike la biso, et puis conférence nationale souveraine, batu bautagi na bakwenyo surtout ya RDC, baye basali toujours à conclusion on a la conférence nationale souveraine, bon mon anenge mboka wana erozonga na nzela. OK. Tout continuer vraiment. Tout le monde qui tout comme on a nomination ya ministre gouvernement sécurité Robima. Et surprenant que tu. Non mais par rapport à la tête mso mon qui wana oh peut-être on s'attendait na ngote mais au monde on s'attendait au monde Vital Kamerhe était dans le gouvernement à la place de Vital Kamerhe. J'aurais souhaité Bachata Noël Chani. Parce que c'est une économie, il a aussi beaucoup exercé dans la banque, la Banque mondiale, la Banque des États-Unis, Banini, à son expertise, parce que c'est lui aussi l'homme, je peux dire que c'est l'homme de la situation, parce que Yende Moutouaïdara Mouzé, Laurent Désiré Kabila pour la franc congolais. Et à l'époque, franc congolais, un franc congolais était égal à $2. Donc, ceux qui m'appellent ça au moins Noël Chani, post-Sewana économie, je pense que franc congolais est stable, le dollar est stable. Mais Vital Kamerhe a toujours à côté, il a changé le dollar, ceux qui 23 000, ceux qui combien, côté 27 000, 25 000. Et ça est banaté, mais bon. Allons-y seulement avec Maramou toujours moi en 400 boka. Arrestation à Vital Kamerhe, condamnation à l'Union surtout, comment on est à réintégrer le gouvernement congolais. Là, Souana et la politique, tout. Mais on a des arrangements politiques, on va préparer l'électorat, mais bon. Et ça va pas si pour te bungisa mon copé à Gigi à Malamu Oyo. À Salagi Pena Moussala qui est toujours en akati à état réel lorsque je parle de l'état réel parce que Bamsoussou, ceux dans le but état des droits, dans le baroloba, on a polycopier, bah dire ya batu mais état réel, y a un kaka, état des droits, te perda Gigi Amoune les père son âme, Gigi Yani, Akoufa, Atika Mwasi Nabana. Comment on a Vital Kamerhe Libanda, ba blanchir, ba jouer le sous ba côté na gouvernement
En tout cas, le Ronanti, les longs en digérer, mais attends, la Mélima et Zokitati. Donc, Vital Kamerhe a mérité aux gouvernement. Vital Kamerhe a mérité sur la scène politique. Parce qu'il a condamné 20 ans. Scène politique congolaise, il faut bien préciser. Mais scène politique congolaise, donc, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison. Il a 20 ans de prison pendant ces 20 ans-là. Vital Kamerhe a été illégible pendant moins 10 ans. Lorsqu'on parle de l'éligibilité, il y a Moutou. Donc, à représenter les sous-peuple. Quelqu'un qui est élu, c'est un représentant du peuple. Mais lorsqu'il est illégible, à représenter le peuple. C'est là où on entend le en tout cas, mingi est encore ya kosala na kati ya Congo na biso quelque part ce peu bomoni bandeko na baza ko se révolter, c'est dit ya babilo kwa bo mais toza na ndeko pe to bundaki na ye akoma na pouvoir abosa na ba fondamentaux ya combat na biso tout autour na ye azwa ki bato ya monaki kozama alors qu'il y a des gens qui sont compétents ba go songa mboka na pombo ko ne to moment. Vous imaginez des mots moto roi Jean-Marie Lukulasi il a payé $400,000 chaque fin du mois. Pour réinsérer Bakoulou dans la société. Mais bon, il y a 400,000 chaque fin du mois. Mais, tout ça, 2 ans, il n'y a pas déjà. Nga iso ine tiba pesa nga imbongo nde ya jokanana. Moi moko na s'occuper na commune par exemple Yangaba avec 400,000. District ou commune. Ba commune, tout ça na commune. Ben non, na 400,000 c'est pas plutôt la commune est amuké par rapport au budget. Té 400,000 est belé par maman. Na bika c'était commune est amuké par rapport au budget wa. Kasinazo lo ba 400,000. Tout ça na combien de communes na ville à Kinshasa? Bah oui, comment c'est 26 mais à ma connaissance c'est 24. Tout ça na 24 communes na ville à Kinshasa. Donc na 24 communes on est dans bon ouais 200 kaka na rozongisa qui mi un peu Bakoulou na bazate parce que il faut recréer un centre de formation. Il y a menuiserie, il y a mécanique, il y a formation belé avec 400,000. Ceux qui n'est aux en poto parce que Jean-Marie Lukulasi ça va na pena poto a. Soye na poto e binenge tambola na poto. Mais allez-y comprendre que da cop na bango tamba pesa ba 400,000 ba kimbuta ti lelo baliaka na kati. Donc eza coopération mo chaîne mo na osenga pe na IGF ba megana no ko tala na no kan ya Jean-Marie Lukulasi ba megana pe ko landa ba sala banquette. Baeba ndesikani ni bambongo wane kendaka et pourquoi les lokuluna na ville ya Kinshasa aussi laté OK na makala bato bakima bandaku basundoli ba quartier mobima bakimi pona kuluna mais alors qu'il y a un monsieur azwaka 400,000 chaque fin du mois pona kosil ça makambo ya kuluna OK na hôtel de ville bato wana bazali na 23 mois d'impayement donc IGF il faut battre la peine na makambo wana comment fonctionnaire de l'État et hôtel de ville, 23 mois impayés. Et de l'autre côté, tu as dit que mon anazan de la biswana, n'engé ngobila, bazo sala soba mesa zomona, bazo beta mesa bazo beta ka lo boroboé, sima yango moko zo buka na donc eza zelo, eza ko donner tena routine de lo ba image soki o pe ko ilissant na bandeko. Donc et là pas si oh tozo mona na katsa Congo mais so bato bazo tomboka pe koto bazo simba autorité ya mboka na ba ke c'est dit peut-être que ba maman mais je condamne la violence mais sauf que de retour ceux qui peut côté kuna bazo se pelisa pe ba oya awate ba se retrouver kana ba maman mais bo sembe sen puis c'est azambisi ya muki ada gros poisson té ouais kobeta bo sembe et da kaka ko tirer sonner d'alarme mais un jour ba do gros poisson mais alarme on peut et comme la bana mato pour ceux dans une net caméra je pense que 500,000 euros ya ba congolais na et aux alamala muso ce gars du lumbe moite hein voilà ça et aux ala bien OK et bon si ko yo lobi ya Vital Kamerhe Kamusio bon Jean-Pierre Bemba va PCA défense on est Kamusio té mais Jean-Pierre Bemba il avait accepté l'inacceptable si ko ta bo PCA défense ça ni bo PCA défense ngana on rete ba nommer Jean-Pierre Bemba ba ganga ba PCA défense bo mona bwera mais ba PCA défense bunagana kuna bato ya M23 bazaka kuna mais bato ya CCA ba yepe ba lobi na bino geno force armée congolaise ba koyi kokoma na bunagana te donc eza na ba bisika mususu oyo force armée congolaise na biso e koyi kokoma te mais alors que mboka na biso mais quand on expliquer bato ba Hollande biso ma CAC wa les années parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui se posent la question CAC Zanini c'est quel organisme oyo non CAC Zali organisme ya bato Afrique de l'Est
ba Rwanda, ba Éthiopie, ba Ouganda, ba biloko wana nyonso tout bango ba na kati ya communauté CAC. Bango ba créer CAC. Bango CAC. Biso toza en Afrique centrale. En Afrique centrale, toza pe na SADC. Oui. Donc qui dit Afrique centrale, toza na ba Congo Brazza, Cameroun, Gabon, Angola, wana toza na bango na kati ya Afrique centrale. Après, tu s'est prolongé vers SADC, Tokititi, Bakota, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Banin. Mais, na bandeko wana toza quand même na ba culture moko boye o eza ko kutanisa biso na bango po bata ba bantu. Mais na ba nilotique toza na bango ne loko moko te ya komona. Na ba Kenya, qu'est-ce qu'on en a voir na ba Kenya? Na ba Rwandais, na ba Burundais, ba Ougandais. Toza ne loko moko te o eza ko lier biso na bango même na histoire toza ne loko moko te eza ko lier biso na bango. Mais yango wana tosengaka ndeko na biso Félix Tshilombo Tshisekedi fois longola RDC na babiloko na na kota na ya CIA. Et CIA wana c'est une grosse bêtise ya okene kota ya RDC na CIA na kata CIA toyoka yikutu ba accord mususu za na kata CIA na geno par rapport à constitution na bango. Par rapport à constitution na bango. Bazana mboka ezana droit ko benga na bango. Bazana droit benga na bango te bazana na droit ko joa mabele ko s'approprier mabele. C'est les mêmes erreurs pe na kati ya constitution na biso basala biso na Liège na Louis Michel balobi ki na kati ya constitution na bosana article balobi la République démocratique du Congo peut abandonner sa souveraineté pour l'unification de l'Afrique. Mais biso do vandi na France. Est-ce que France est gothique et l'attaque à Belgique, l'île, il n'y a pas mot pour la unification en Europe? Je ne pense pas qu'il y ait ça là. Donc, même constitution na biso, on a tout bagano, tout ça na socle et héritage. Ou est-ce la biso na bêtise surtout dans le monde les ali conclusion en conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, tout a été fait. Comment? Tokoki ko restructurer armée ndeni armée na biso kotambola ndenge nini tokotambusa mboka ndenge nini administration ekozala ndenge nini recensement nini nyonso tout tozala na kati ya conférence nationale souveraine wana le tozongela ne socle wana ya conférence nationale souveraine bomona ke makambo nyonso tout tozoloba oyo eza na monte puis tolongola capitale la ville ya Kinshasa tokeno ozongisa na Lolwabourg. Ndeka koko injombolo bananga je les salue en passant garder du temple donc yé akotika lara toujours garder du temple donc temple so yé adara na temple vandi wana garder du temple j'ai confiance donc côté na pe na betaka défense ne to bien ba rénover ki aéroport moko ya na Lubumbashi na Katanga kuna ba rénover ki ngo par rapport à ndenge zalaki et pas ya j'ai oublié encore les noms au moment qui ba image na quand même circulé qui. Mais moi j'aurais souhaité que va créer babilo comme mususu ko rénover oui ça la bamba bambaka kati bamba bambaka babambi yeb ça mais on a pe na bandako bazotonga par rapport ba chinois bazotonga bandako mais bandako on a durabilité à combien d'années yeso mona chinois c'est les lois malam mais chinois ça la qualité par qualité siko banzela ba chinois batongela biso na kishasa bino mombo ndenge bukana so alors que biso moko na Congo na toza na ba ingénieur ba na IBTP na IBTP oui na IBTP toza na ba tête hein o ba kosala musala koleka mais biso moko toza na batu o ba kosala musala toza pe na main d'œuvre mais toza bandeko na biso na batangi na ba IBTP ba kosala biso musala ya malamu bomona ba art ya malamu main d'œuvre ezali nango ba kuluna na nyonso na soki bazala lelo ba kuluna c'est parce que bazana misala mike ngana do moi je me rappelle encore tant on a ici classe na limité wana ko banda 14e ti 18e hein ti 18e ri mais tozalaki na ba entreprise ezalaki belé wana to bando ke noso ba ki journalisme soro ligno ke na yo sali manutention soro ligno ke o sali na chaîne na ba Protivap na ba BAT ba biloko na ba BAT to sala pe kuna na Marsavco na ba Zenufa to sala na ba biloko wana mais pourquoi lelo ba jeune wana ba ko yipe ko kendaka te ko sala net na ba Protivap na ba Bralima ba sala ba journalisme parce que ngab na sala pe ki journalier pe na Bralima na sali ki journalier na Protivap na sali ki journalier na BAT après ne na ko sala na Simba sécurité na Longwe na ANER donc moyens à la coulou les athées
moyen yi bezate oui cerveau est occupé parce que cerveau mo musale ezali obi question na gena beta ta mo une semaine à protivable ozana mo mbongo noke kato no somi mo basket OK gambela okoti ozwi mo ba ballon na ozwi mo ba ni poto ndo lingola ta babilo wa gambela ya nini ya katote bande kona biso ba ndo uta mbandaka babanda kolata babilo kwa kato mingi sikoyo poto c'est différencier que ozana mama passa te fona le kananga na ballon voilà ba eza babilo ko ba kosong ça mais donc pour la yo ozomona que Jean-Pierre Bemba za incompétent par rapport non na lobby te gadan incompétent na lobby ka ki moi ngana na mémoire éléphant bossa na raté na bossa na raté tango muto yebsinga déjà que j'ai accepté l'inacceptable lobby pe a koyeb sabino pe les choses qui makambo ya côté kuna j'ai accepté l'inacceptable maintenant avec le temps total ande makambo parce que Jean-Pierre Bemba sa communana ezana ba militaire na biso ezana ba bisika msuso bakoko komate mais na kati ya territoire congolais ba subino na Bunaga na boko tate na Goma côté boko tate na place bobozate boko cha makolote mais ministre de défense azawana siko musala armement de défense on va payer ces années parce que il faut à défendre territoire union surtout ya Congo mais tant siko Bunaga neta na maboko ya batu yebisanga musala oyezo sala eza nini est-ce que yepe za na mesure ya olongola ya décider pe Congo longo na CAC non yemdana azana makasa olongola on a CAC chef de l'état na batu no bagenda signer bakor ba olongola to assemblée nationale na biso ceux qui va siéger va voter loi bakoye kolongola biso na babilo kwana CA parce que babilo bato na nyoso du bakotuneza communauté ya est wana Ethiopie Kenya Rwanda Burundi Uganda kasi ba militaire wana ba cédé nilotique abundana de koné nilotique te ah OK merci beaucoup mais tozo mona confiance au continue to moni sous muzitu na fayulu mais ngana yebaki mama muzitu na fayulu simba te parce que Fayulu ye moi ça là déjà ba période mon Fayulu la singa ba kanga musitu. Merci parce qu'à l'ancienne bande sabiso les paroles s'envolent et les écrits restent. Mon jour d'aujourd'hui et les paroles et les images ne s'envolent plus et ça. Ngai na mona ye moko musitu. Te musitu te. Fayulu azo singa ba kanga musitu. Babino musitu za muibi aibi mbongo ya l'état. Procureur de la République, il faut se saisir dans le dossier. On a somi banda coup de gauche à droite, c'est belé. Loba, oya. Après, bah, yoko sanganane, bah, ça là, y plateforme, na bango ya la muka, y a plateforme électorale. Maintenant, na plateforme électorale, wana, batika la kaka musito na fayulu, batika la baomi. Mais na baomi balana, batika la yi lelo soko yogi bado beta na babal réel na ninga sakanate donc. Est-ce que voir kutu musito alobiki Fayulu acha makona bandundu te. Ageluka tata na ye. Acha makona bandundu so ya na bandundu fo la exception noko na eto tata na eto bandeko na ye na bandundu. Acha makoni na bandundu te puis kombo na pesa gae wana ya tato na pesa gae wana na retirango akene uluka tata na place azala. Non c'est qui signifie que Fayulu aza congolais te. Mama wana ta badiri ya muzi Adolphe Muzitu ngai te ngana lobande nini. Fayulu aza député na 4 assemblée nationale ndeni bo bagada député te. Tout celui qui est député na 4 assemblée nationale ya Congo c'est Gaza congolais. C'est Gaza congolais. Ndeni ngana oyo balelo ke Fayulu za congolais te. Vérification d'identité. Et gros ça la ma ou pas? Mais vérification d'identité on tozo bageno avant to gena élection. Normalement il fallait que qui est congolais, qui n'est pas congolais. Tu es qui est congolais, qui n'est pas congolais mais ce que tu as dit bango sona kibudika na yipe kutona ni nsingi pululu pe babike c'est nani aza muzombo. Ya ntingi pululu amemaki loi ya de père et de mère ada muzombo mais loi na de père et de mère ngana soutenir na holinga kutu parce que on va do loi do viser mutu moko bon et viser tout loi do viser tout le monde et la loi ya de père et de mère on est dans le quoi la loi Bakajika et ça là hyper ancienne période de Mobutu loi nezalaka déjà la loi Bakajika disait que ceux qui m'ont pas somme mabele atongi ndaku eza ya ye mais mabele na sous-sol eza ya l'état. De la même manière pe ko verrouiller ba poste stratégique eza nango mabete mais so otali pe bato ba bombo kana taka ba to tozubenga ba de père et de mère parce que oui to ça la loi des pères et des mères c'est bien pour nous verrouiller ba poste mais to za pe banda ki sa ba bikolo mususu pe en États-Unis Barack Obama tata na zagi nani Kenya maman na zagi américain
américaine. Mais Barack Obama sali musala pour l'Amérique. Mais par contre, on va ça la musala pour biso, c'est ça aussi le problème. Mais bango surtout. Bango surtout ça musala pour biso, yeb sanga na politicien congolais na nga sala musala pour peuple. À part mabumu na bango. Ba yaka e pas ya peuple tant baza na posa pouvoir. Balingi kita ya Congo. Balingi Congo te. Le temps bayaka na pouvoir, nde bayaki pa na biso. Soki komi tango ko kabola gâteau na bango, ba yoka na bakaboli, oya ko se retrouver te asongi kota peuple. Donc allez-y comprendre les classes politiques congolaises eza ya ko changer mais nzamba sungaka. Est-ce que que ce monde est dérangé à mon qui est on va en peine tout le monde constitution de to bandaka na président Kasavubu jusqu'à présent est-ce que chaque mandat est na biloko échansarato et longwarato ezaki mutu na mutu ayaka na nini non mais constitution tozaka na période ya papa Kasavubu ezaka ba constitution de Luloabo. Après tant que tu es na constitution de Luloabo, Mobutu pe aye ko la constitution na ye oyo etambusaki mboka pendant 32 ans nga tambusaki. Après débat ya Mobutu normalement constitution ba congolais ne ba vandaka po ba élaborer constitution mboka na bango ndenge ni ba otambolela. Oui, ba modifier mais subitement tout le monde a que lui Michel à ça les biso constitution toujours ça la constitution n'est seulement à Liège. C'est constitution fallait ça na Congo. C'est là on a do bagano tozongi la socle la conférence nationale souveraine. Na carte la conférence nationale souveraine et ça y na constitution mo salema déjà ça l'a établi. Et ça y na ba commission ya commission de défense, commission économique, commission à boyer et puis na carte la conférence nationale souveraine ba votera nini ya fédéralisme. Donc il y a deux sortes de fédéralisme. Donc batant bato ka fédéralisme même sous balobonde non toujours panzambo katoke na balkanisation non eza na kati ya conférence nationale souveraine parce que kokene na fédéralisme toke na fédéralisme mo ya unitarisme. Donc toza na ba état fédéraux mais egodala ini na niveau ya capitale ndenge to komisa capitale wana na Luloabo kuna place au koko nzembolo ba photo chango donc tokozongi sango na tolongola na ville ya Kinshasa photo mema na Luloabo wana eza maloba garder du temple quoi pas parce que nga na respecta maloba ya garder du temple ya bige au de la défense donc tozongi la makambo basali na conférence nationale souveraine parce que constitution basali les biso constitution mo bidon eza constitution mo créer les biso ba problème ebele imagine ta baso bageno la République démocratique du Congo peut abandonner sa souveraineté. Partiellement sa souveraineté pour l'unification de l'Afrique. Donc tu ganda kuna yo. Pour na kosangisa Afrique to kotikela to tikela batu Kivu pour Afrique sangana. OK, merci beaucoup papa Papi Volcan to ko basé ko bato tikela na moi 2-3 questions. To kabwana yo vraiment héritier aina ba musicien en à Paris 25 musiciens a fait annonce il y a Orbeta concert la fin de l'année. C'est maintenant na biga yo sala studio na landaki abiga yo sala studio comme ça qui a baï que non avant le concert la fin de l'année. Maintenant na pesi date na moité. Donc ils ont déjà annoncé que avant le concert la fin de l'année à Paris. Mais to comme la fin de l'année, tous la fin de l'année tout mon concert c'est tout. Il y a solo wana. Au moins il fait la Bogar. Vera Bogar a frappé les sous. Tout ça qui na lia to longo na lia Sidi les lois a frappé sur l'Afrique du Sud tout monde y na tongo na ba combattant après meeting tout monde wana ba combattant te ba oh yo ba susu te bato ya kude yo mona na konda na kati ya kupwana mais amana konda roza mopanji roza ah papa tant toujours ba combattant pe na ba bunda bwana da bato ya gena lokota moyena mo ba mbongo Afrique du Sud ba rense na biso ta ko mbongo Afrique du Sud moyena quelque chose ba telemisi ba le roi ba combattant et bato ba gena ko telemana ba bato nsala ba vrai combattant to yebi ba na konda to mona pe ba massa mso ba na place ya Arma Tungulu parce que soka za mobali il fallait qu'il ke ne ko kutana na ba combattant na place Arma Tungulu na kati Afrique du Sud mais tant qu'il y a comme na place Arma Tungulu te allez-y comprendre que ba montage même makambo je salue aussi en passant kulutu na ngai Alain Bokanga et Salé
en Angleterre, sans oublier Ngando les crocodiles. Bien, on peut pas ébiquer, on est dans nos combattants. Des bateaux, il y a des nègres, le côté moyen, n'enga do grimace. Ah, papa, maman, combattant, il y a un combattant. Veut dire, le monde n'a pas sportif. N'a pas de matite, il y a pas de matite. Il y a pas de matite place. Qu'est-ce que tu fais, Bougare? Ah, va, n'a pas remonté à Batuani, va périr à Batama Bandia. Oh, il y a ce temps. Hein? Voilà ce qui là auto faux. T'es na autre capine ya naturel. Ya naturel. Ba pays ba ma bandie do utana na end. Na monter quand moi. Na so ra ki susu ba masulu ba actualité zebele. Maman Olive réseau ningana ki réseau social ningani au commerce à barin avec ça azora ba théâtre pona ba pesa ba barin ba nini ba blomo donc commerce moko ya ba organe ya bato ilo wana vraiment na habité choka ki ototé. Bati comme maman maman. Oh. C'est bon. Maman ni maman marabarin na bato théâtre na Belgique. Non, bah en fait, il y a des Congolais qui venaient noyer son chien la crise de la rage. Maman livre mais bazari na pouvoir, bazari na facilité ya ko barin na ko to fele na ba. Ba mabulo ba na ko tseo to ba banini ba mabulo to mona ba kunda ba to na gishatsa ko na ba fausse commune azana na facilité ko joa barin tant on a bazana na pouvoir mais les lo bazana na pouvoir te ko lo bakayo te ka barin allez-y comprendre que ego za pe na bateau bazana sima baza ko instrumentaliser le qu'on a pour na ko salir image parce que to ka pe belé na kati ya Congo ba hebisa biso intel az assassin intel az boue intel az boue intel az boue mais lobby na ngope to mona ba koma ba partenaire ya bateau yo bango ba bandeko hebisa biso ke baza bato mabe mais quand à ce côté là en tout cas na lingi ko kota na ba spéculation ya ba congolais te pe motema mabe ya ba congolais te mamo livre mbe so ga zaki na besoin rien tant ba na pouvoir na bateau bango bazaki ko boka na ba fausse commune ba ga ko ba rien mais pour na lelo en tout cas je pense que les gens monté ma mabe ya congolais pour ça ça va comédien na ba comédienne mais herbe makambo yo sala lelo oyo elo ni empêcher qui que herbe mobile na zaki na pouvoir asala yango parce que elinga yo la mieux que ndenga zo sala lelo na banane bana osala bana kala ba sai banani to na bazwa lisungie pa na ndeko nanga kutu que je salue aussi en passant na ni fils Mukoko loko le bukana ki combattant ya IDPS loko le bukana ki soki maman na pété mes fils Mukoko loko lo elinga ke so ngate soki quand même muto sala ta mo ba geste mo ya malamu il faut to ndimaka de la même manière peut-être tout mon appel première dame ya Congo nani maman Denise Nakiro y pas au sala action humanitaire de gauche à droite mais bon moi je ne vais pas m'attaquer sur des personnes ngana doit attaquer les systèmes politiques ya mboka na biso logo eza mabe na ko attaquer na ko dénoncer mais ceux qui bazo sala ba acte ya malamu baza ko aider batu baza ko poser ba acte humanitaire on ne peut que louer ba action na bango après que louer ba action na bango le but est que na komi mutu na bango to na komi collabo ndenge ba msusu ba roya koloba donc voilà. OK. Et là, asuka question asuka vraiment pour to kabwana au moins papa uti kokufa na partout papa Fredette qui moi signé na bana aye okutana na mbinza kuna na basi belé après akufi donc image wana déjà au mona l'état na biso l'état congolais kozoba photo ba kolongolisa bana basi bilamba kolongolisa bilamba ko beta bango parce que bazaki na bando ça la partout pour na yo vraiment ezaki. Mais c'est là où on a dit incompétence, il y a Moutoua Zali Kokamba, police nationale, il y a ville-province, il y a ville de Kinshasa. Parce que même dans la potonne de Vandia, il y a des maisons closes, où il y a des bilo, partout, il y a des mais bon, ça on peut aller public. Et puis ce côté les bangon nous soutenir bazaki na mineur bazaki te bangon soutenir bazaki na bazaki mikolo donc tant bazo salango ils ont fait ça par consentement. Donc il y a des forces qui mutu viol pe ça la place wanati. Et comme on a policier aujourd'hui bana mutu gene tomola bilambo zo filmer bolumbu ya mwasi il faut ado mériter respect. Ozo filmer bolumbu ya mwasi mabele ya mwasi pour la kisayango. Quelque part il y a manque de respect na ba maman oyo ba fait ça rabiso bo moi parce que moi sinde mutabota na Congo et da manque de respect na basi wana ngana kosenga justice salema ba policier na fo bakanga bango et batona baza mikolo baza bana mikete et tata wana kufi justice faut salema pourquoi parce que tout le monde qui ba beta ki ndenge bazo basota isota li tata wana ne longo mona ba matutu basi ba banai déjà
kobete. Mais pourquoi balongola ki bana mibali wana bilamba pété? Balongoli kaka bana basi bilamba. Donc bango pona bango ba policier ne fallait ba humilier basi ba protéger mibali. De cela on a senga justice ça et puis nazo mona pe loko bango ba kendo luka kuna teza ki place moko ya kobatama batona bada mikolo ba kesala na bango ba sala partout ba sala nini ba sala ki on a lieu public té. Donc eza maramna bango de ce côté là na olobara ki da incompétence ya Mokambi ya police nationale ya ville province ya Kinshasa. OK. Merci beaucoup. Parole de la fin pour tout Kabonanga on a plateau vraiment pour ton mot toujours la Simangunga. Parole de la fin, Kalamingité, Torobeng Sabino Nyon surtout, Dembo Mbeu, tous les journalistes à Paris, chroniqueurs, journalistes Torobeng Sabino, na réunion Moro ya Mouni Nérosal et RCK Monde, Bandego Bagout Angleterre, Bagout à Belgique, Bagout à partout, Tozalapena, Ndekonabiso pe ya RCK à Paris, à Patrick Conta aussi, que je salue aussi en passant, na Bossanité Kouloutou Nanga Jean-Marie Mboyo, gardien du temple Koko Inzembo, na Bossanité Francis Mondo Mbopé, Mbotepe na venanga yena bengare donc Godard Kwanza full mikiliste quoi. Basala me belle place aux aguna en Angleterre. Donc bomoko toujours tolonga et tumbana biso zapo to bimisa Congo na kati ya passe tumbana biso zapo Congo ko na concert des nations tumbana biso zapo babotolata enioté à mabele ya Congo te. Donc voilà tokotika te to lembate tout ça toujours sur les pas de Patrice Emery Lumumba malgré mingi bakoya ko finga biso non botanga te bolo baga boete bolo baga anglais te bolo baga français te oui et minoko ya bapaya mais Lumumba au moins lui il n'avait pas bac plus 40 pour aimer son pays. Mais pour na olinga mboka na yo eda te kozana bac plus 40 pour na ko kamba pe mboka na yo sengo bac plus 40 parce que France to vendre to monaki Premier ministre Mo Bergovois a gagné un diplôme mais le rôle à l'Inga France a tombé Kimboka. De la même manière, nouvelle génération aux Aligoya, toujours pour tout innover, mais toujours pour nous ça là-bas, copie coller tout de ça, Mboka national de boulot, toujours pour tout ça, Mboka na kati ya libulu, bisobana ya bilaka pe bilembo ba descenda ya mbulu zikimbango. Merci beaucoup, merci na Papi Volcan na ndenge vraiment accordé un temps vraiment na yibitan no. Talara yo, moi ça mande. Wako sa wakabunao. Ba bi de moi ça mande. Quoi ça azabo na sima réalisation. Donc merci na ba surtout balinga dembo wemo. Mais so za moi ça mande tu vrai chérie. Migolo na Paris comme bongo. Ya solo. Babi na Paris migolo so za na mande photo za vrai chérie. Hervé Mbomo bambote sigo zali Jerry Agbepa Lourou bambote pe sigo zali Alino de Nazareth bambote bisika bozali Edino Image merci pour la réalisation merci pour la plateau tokutani bongo mbale sima bon continuez toujours à s'abonner na Flair Monde HD bozala de suite merci beaucoup.